Merci, na confiance pe fidélité oyo bopesa. Bilenge ya magazine deuxième œil bulu yekinga ipe fortune mambulu nazana esengo makasi. Ya ko présenter journal ya lelo po na bino to fungola wa lelo po na ko sabino ko. Na cadre ya fait du travail boybaka ministère ya tutelle organiser cérémonie moko officielle et le kanaki ndengeni ni Michel Somba. Elongo na medar elongi bapesi mino ba détail. Na cadre ya journée mondiale ya travail célébrée chaque le 1er mai boyeba que awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, cérémonie officielle les alaki organisée awa na boulevard Triomphal et si ka ba travailleurs bayaki ebele na ba drapeau ya misala na bango. À partir ya 9h, tozalaki komona arrivé ya ba autorité ya ndenge na ndenge moko na moko. Na suka na bango, ezalaki arrivé ya ministre d'État en charge ya travail prévoyance sociale Lambert Matuku Memas oyo azwaki honneur ya la police nationale congolaise. Nasima kokoma na hymne national et imbami. Nasima hymne national, discours ya président ya ba syndicaliste et salemaki avec impact. Ndesikoyo, ministre yaki kozwa maloba pe alobaki ke ba travailleurs nyonso ya République démocratique du Congo esengeli bazala na kimia motema pio po ba condition ya misala na bango kala mingi te ezali kobonga kitoko, surtout ndenge Fachi président de la République atie yango lokola moko ya ba priorité na ye. Pe Lambert Matuku abakisaki ke kala mingi te misala ebele ekozala créer toujours na idéologie ya ko diminuer taux ya chômage na République démocratique du Congo. Nyonso esukaki na ambiance ya kitoko atako défilé oyo ba travailleurs bazalaki kozela esalemaki te. Mais boyeba ke elekanaki kitoko. Nouvelle présidente ya chambre basse ya parlement honorable Janine Mabunda asalaki visite moko moko lobby ya bureau d'études scientifiques ya Assemblée nationale elekanaki ndenge nini. Héritier Kano apesi bino ba précision na élément oyo. Na souci ya koluka mosala etambola kitoko, nde présidente ya Assemblée nationale Janine Mabunda a visitaki mokolo ya lobby mardi bureau des études scientifiques pe ba matériel technique ya Assemblée nationale. Pona koluka ko améliorer travail pe production ya mosala moko ya qualité. Pe na sima asololaki tête à tête na quelques députés o bazalaki wana pe ba monisaki ete bazali satisfait na ba élection na ye na tête ya chambre basse ya parlement pe bazali kolika ete mosala ko tambola malamu awa na parlement. To banzi ete na 2023 tango mandat ekosila ba député bakolela barrière ya ba salaire na bango te. Donc awa tozana posa ya misala et salam. Arca epesaki décision d'agrément na si nouveaux acteurs oyo ba évoluer na secteur ya assurance mokolo ya lobby. Ba détail na élément oyo. Et salamaki mokolo ya lobby cérémonie officielle ya autorité ya régulation pe contrôle ya assurance Arca na mukuse oyo ekumamaka epai ya directeur général par intérim monsieur Alain Kaninda boyebako 6 acteurs ya ba assurance ya Congo bakoki désormais kobanda misala na bango kitoko pe Arca eremetaki na 4 sociétés ya assurance décision d'agrément oyo eko permettre bango bakoma opérationnel boyeba lisusu que Arca pesaki lisusu décision d'agrément wana epai ya des sociétés ya comptage oyo bazalaki sur place. Pe balobaki que bazali satisfait parce que après 50 ans ya monopole étatique kasi lelo secteur ya assurance ekomi libéral sur décision ya gouvernement congolais. Ba congolais bazozela pe bo offrir bango meilleure protection sociale na musala oyo boko rendre bango na nzela ya assurance. Na cadre ya fête du travail boyebako bandeko ya lutte pour le changement basasaki mobange na salongo moko alelo kuna na rond-point yolo médical elekanaki ndenge nini Josar Sanduku azalaki wana elongo na medar elongi. Mobange na salongo bomoni ba militant ya lutte pour le changement bazali kosala awa na rond-point yolo médical na commune ya Kalamu le 1er mai 2019 oyo ezali nde na cadre ya journée mondiale du travail pe 7 ans ya existence ya mouvement na bango lucha oyo ezalaka créé le 1er mai 2012. Botala ndenge bayaki na ba outil na bango moko ba bêche barato, bakombo,
sans oublier ba cache poussière pour na ba travailler sans complication. Rond-point oyo ezalaki salité mais botala après musala kitoko ya bana lucha et lati lamba ya sika grâce ya lucha. Bon biso lokola momesano to mesana ko sala ka salongo ko profiter lelo ko na occasion ya 7 anniversaire na biso banda mouvement na biso ebotami lelo le premier maître ko kisi 7 ans yango to saisissa ki opportunité wana to sala salongo na place oyo koma salité bato babwaka babiloko na bango to sali salongo na biso pe ko yebisa bandeko bazala nzinga ke place oyo eza place ezala fulu na bango te. En tout cas soki kaka misala ya boye ate ba militant ya lucha bo umela po batu ba comprendre que bitumba ya lucha ezala kaka politique te mais bolingaka nde changement ya solo bolemba te po na biso deuxième œil kengidila toujours. Numéro 1 ya district ya Moamba colonel Freddy Mutata asalisaki bongo Mbange na parade kuna na commune ya Matete elekanaki ndenge nini Josar Sanduku azongi lisusu na élément oyo. Nenge balobrak, la répétition est la mère de toute science na ngwana itindaki. Na colonel Freddy Mutata oyazali numéro 1 ya district ya Moamba asalisa mama na parade awa na kati ya commune ya Matete bipai wapi tomonaki bourgmestre Thierry Gaibene oyo ya commune ya Matete azalaki wana pe bakonzi ya ndenge na ndenge na malobala ye. Colonel Freddy Mutata a rappelaki na ba policier que esengeli na bango bazala discipliné donc soki balobi botosi c'est-à-dire esengeli batosa mibeko pe batosa kaba konzi na bango ya mibale. Alobaki na oyo etali sécurité pour la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bango moko ba policier esengeli na bango ba assurer sécurité na population po population pe na simana yango azala sécuriser elongo na biloko na nyonso. Ya suka colonel Freddy Mutata abetaki sete na oyo etali police ya proximité donc esengeli ko changer système c'est-à-dire policier akobanda kosala sikoyo nzela moko na population ndenge ezalaka na tango ya kala. Boende ezalaka esengeli na la police ba se comporter kitoko vis-à-vis ya population pe ya bakonzi na bango pe ko assurer sécurité ya population po yango nde ezali créneau na bango nyonso esali kitoko tomoni misala ya la police eke nango bien toloba suni. Bandela ebele ezali réhabilité awa na ville province ya Kinshasa. Michel Osomba Aisela bino élément oyo ndenge nini ba réhabilité 13e rue Petit Boulevard kuna na limité pe liboso ya foire internationale de Kinshasa et comme kitoko bolanda. Par reportage oyo. Son jour, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Boybako. Bilan yango ezali tellement positif na ndenge ya kosakana te sur le plan infrastructure. Po banzela mingi awa la ville province ya Kinshasa déjà ebetami dada ba asphalté yango kitoko ndenge kaka bozomona awa. Tozali bongo na Petit Boulevard na commune ya Limete, plus précisément liboso ya foire internationale de Kinshasa. Nzela oyo boyebi yango bien ndenge ezalaka mabulu awa mituka ebandaki kokima poso ki oleki awa amortisseur na yo ekoki kotikala kasi tala lelo nzela ekomi pla kitoko batongi yango konzi makutu teke mabulu ezalaka awa ya ndenge ya kosakana te delvo kutu ekosa ebongo awa na 13e rue toujours kaka na Petit Boulevard boyebi libulu moko makasi esalamaka awa soki mvula ebeti ebandaki kotonda pe mituka ebandaki koleka te kasi lelo ebetami dada bakunzi yango kitoko avant kutu 100 jours ekoka kokamwa maintenant tokutaki ezalaki mabe makasi ezalaki na mabulu ebele banda ça fait awa nazalaki 12 ans namonaki yango ezalaki mabe ezalaki na mabulu ebele ezalaki bien te sikoyo nazomona yango eza bien na ndenge président alobaki kosama na programme ya 100 jours amoni ekei mbangu ekomi na kosila parce que babandaki chemin ya liboso esili sikoyo namoni babandaki chemin ya mibale amoni ezokende na lombangu mais eloko nazali kosenga ye suivi ezala mpona makambo ya nzela ata alingi asala eloko mosusu ivale suivi
ya makasi ezala. En tout cas, les lobes congolais va comprendre que problème ya Congo ezalaki nango problème ya budget to problème ya mboka te kasi ezalaki problème moko purement humain. Pour les lo régime échangé kaka pa banzela nyonso ebongami. Ebongo lobi ekozala ndenge nini seke Congo vraiment ezali ko espérer ba makambo minene si tokoma 2022. En tout cas, félicitations na chef de l'État pena cabinet na ye mobimba ndenge misala oyo ebetami dada ya infrastructure peuple congolais asepeli na ndenge ya kosakana te misala emonana bien. Bolanda sikoyo babseko ya maître Liolo oyo azalaki grand sculpteur awa na République démocratique du Congo. Le 1er avril 2019, sango yango ekweyaki na matoi ya bato lokola poisson d'avril kasi ezalaki ya solo. Maître Alfred Liolo akendaki na mboka Autriche pona ko se faire soigner pe akufelaki kuna. Depuis mortel na ye ekomaki na kin la capitale le 26 avril kasi mokolo ya lendi nde azwaki bongo ba hommage na Académie des Beaux-Arts esika nini azalaki pe lokola directeur général pe lisusu professeur. Na sima ezalaki pe exposé na salle la Miséricorde kasi mokolo ya lobi mardi 30 avril nde messe moko esalemaki epai ya cardinal Mosengo esika nini tomonaki bongo présence ya bato ebele pe barter politique mosusu oyo bazalaki wana. Bosimba ete maître Liolo asali ba œuvre ebele na République démocratique du Congo pe atiki to pe abimisi ba scripteur mosusu oyo bazali pe considéré comme richesse ya mboka na biso. En tout cas, misala ya maître Liolo etiki ba congolais na posa tika ete molimo na ye epema na kimia. Bozo sepela na yango pe ezosala bino kitoko parce que awande esika bakinois bazoleba avec toute liberté rubrique. Na bino bakinois ezalinde bakinois balobi avec Toso Paul lelo bakinois balobi nini Bolanda. Topesi styliste munene ya ville province ya Kinshasa Moussa style oyo andimi kolatisa humble serviteur na bino Paul Tosoa na kati émission so na bimi bien beau c'est lui. Tolobi Petro pour na perdre na tranche oyo lelo oyo toye na awa na Sendwe wapi sikezali bureau exécutif ya funa ya PPRD oyo tozo solona numéro 1 nango kolutu na biso Jili Mambulu to solona ye PPRD as égoïste regroupement politique au FCC sala basé belé on dirait ba député ya parlement mingi ezaka PPRD élection ya ba gouverneur bimi ba gouverneur belé ya mboka na biso PPRD ka sénat kuna kutu na parlement pas ba sénateur belé PPRD tu éviter PPRD ka muto ko gérer bien na mboko yo ba tumso ko gérer bien te ya onde to lingaki le loto solo na mona mboka Jili Mambulu azali candidat malheureux ba votaka ye mais aleki député te to solo na ye po boyoka o bata PPRD o yamba bango te to yambi bango lelo ndeko bonjour. Bonjour camarade Paul. Ah ouais tous en singo lelo quand même tous on tape oui bata PPRD po boyamba bango za problème hein balinga TV difficilement tellement ba gérer mabe do balinga TV pendate pourquoi tozaka na makamba o se justifier te poto ebi ke to gérer bien bino nde boyaka vers bisoté. Mais biso en tout cas bon bilan na biso ezalaka nango très positif hein. Eza positif parce que boyebi place nini to uta na bisika nini to komaki na bisika nini président national na biso atikeli mboka hein Paul toza ba kinois président national nani Joseph Kabila Kabange hein toza ba kinois bilobela oui bato balobaka na bango mais toyebi to utaki wapi et puis lelo to komi wapi mais to utaki wapi lelo to komi wapi awa na siège na bino Sendwe ezalaki à tout moment soko yeba tout plein à craquer awa mais lelo to yetu kutika moi ka bino na bureau stratégie sous qui tonde ni po ba militant na ba kimi bino po ba sona ba fierté non mais lelo toza lundi te awa yaka toujours okutaka ba plein mais plan ngo ko zala sunenge zala ki liboso te parce que wana ezaki ki chassa mo bezaki gérer awa mais sikoyo na stratégie ya président national accompagné na coup sur coup Emmanuel Ramazani Shadari kaka na kokota na ye na pouvoir mbala moko bakabola kango comme 4 districts 4 provinces parce que biso za ba province politique awa etika la province politique ya funa donc bato ba evraka awa
eza kaka bato afuna eza esuki Kinshasa mobimba te ndenge ezalaki liboso bato bazo œuvre awa eza kaka bato afuna votre PPD bazamino makasi voilà ba mongo bon ndeko mutuna na biso ya liboso bakino bazotuna eza boye bilan na bino ne bo gérer comme qui gouverneur André Kimbuta atikeli biso ba folo na Kinshasa ba ministre na bino ebele o bozalanga na bango bateki mapango ya l'état mais Kabila yebaka te bosali bango loko te ba DG ya ba entreprise à l'état ba gérer mabe ba engager mimika ba tuna bino PPD il paraît que no ba engager ba kuluno bando gérer bilan na bino d'après yo ne bo gérer pendant 18 ans est-ce positif ou négatif na ebité so zo zelanga na ebiso nini Paul non mais ba kinois il faut non ba kinois nde il faut ba comprendre au moni mabe ezali te mabe eza moko ba communication mingi na mboko elekaka na français il faut to expliquer bino na lingala pour bo comprendre parce que tant to expliquer bino na français bozo comprendre te makamuni Kabila sali na mboko et puis tant ozo loba ke bilan ya Kimbuta eza fulu na otikala ko ndimango jamais parce que oyebi ke Kimbuta zaki na problème moko zaki ya rétrocession Kimbuta zaki problématique na bien définitivement na banque ya tiba nyongo soki muta défambongo c'est kazo mi kokate donc Kimbuta mi kokakite quelque part parce que rétrocession zaki problématique pour naï ça tout de côté to solo kango un jour hein mais rétrocession ya Kimbuta ezalaki kolandana te tolo bango mingi te parce que wana to kota kota makambe belé to se retrouver biso banani mais il faut y bakelo moko Kabila a eu du mal à gérer aussi mboka oyo parce qu'il n'était pas seul. Non. PPRD a géré mon côté. Oyebi ke bato belé bazala Paul. Na kati ya makambango ba coalition ezala ba makambo belé gouvernement central banini tozala ebele o bateki ba makambo bato pardonna bato mususu ya opposition baye bongindisi bango donc c'est ça ben banana nga opposition baye tongindisi bango tete wana to lobelango Paul to revete kino ezala ki boité tant to vivre na kino yo biso tant to vivre na Kinshasa parce que moi je suis né et grandi à Kinshasa donc on a pas kino na tout à tolo on comprend il y a PPRD vie politique n'engagé na kati PPRD na ebité soko ngome manga na vie politique mususu bilan mais bilan PPRD est positif dans quel sens to zwimbonga l'état to saleli mbonga l'état to bendi pe ba congolais mususu na kati ya ba parti politique na bango po ba ya ko prêter biso main forte ya opposition tout comme ba bazaka na ba position te. Comme si on peut pas dans la position, rejoindre. Il faut tous être sincères. C'est bon. Il faut tous être sincères. Bayepe, bakoti, lelo, bakeko ça la personne qui va parti politique na bango na banenge moko boye, mais nyo surtout ezola ta Kabila. Et là ta Kabila te, il faut la ta biso tout. Non, il faut la ta bato. Oh, soki bino bodan alikamba ko reprocher. Mais ba ko reprocher bato nyo sot. Et date que bato mususu bazong. Mais pour na biso 5 chantiers réussite qui toque. Et bien là, ma photo, récite-moi. Non, mais il faut attendre le banzela. Yo, oza journaliste. Mais banzela, bon ça là, après Paul, 2 semaines. Oza journaliste, après 2 semaines, il fini. Mais bino bo kamusanga Paul. Ce qui population, à mon avis, que biso to travail qui m'a bé. Comment population ça biso confiance à kende ko voter ba député na biso ebele. C'est-à-dire que na mboka nyoso to tika bilembo Congo eza Congo Brazzaville te, eza Italie te, eza France te. Congo ezali vaste. Bino botala ka ba acte yo, ba président bazo poser na kati ya Kinshasa. Non. Ba acte il faut talango na mboka mobimba dans toute la République. Ndebisika il faut tala ba acte au président Kabila a posé. To accompagner président Félix na réussite. OK. Parce que Yende aza pour le moment le père de la nation. Merci beaucoup, le père de la nation. Lelo bondimie. Avant non, kasena c'est sa question. Non, yoka. Ba kondina biso. Bien que tozaki na ba bagarre banini, mais tango kaka ba proclama ki ye bitumbesili. Et pas na biso ba kondi ba pesa mot d'ordre ba lobby totosa. Totosa nege totumbalanga ba siège ya ba parti politique to bosanango. Pour la rotika na nyongo noté.
kozongisa biso na bamakambo eleka te. Mais oyebi bien que biso en tout cas na PPRD tozalaka na biso barebele te. Na wana nazongeka mpona biso ke totumba eloko ya mutu te, mais baninga nde babukabuka epa na biso wana eza le passé sikoyo tokomi na le présent. Wana nangeka na signifié yo ko ba nombre de fois oyo babuka epi batumba récemment epa nanga awa ba eza ya kobuka babongisi na nteti sikoyo mais idepesa alobaki awa bongisi ya biloko kati bakonzi na biso baosola ngo kilibu munene ya PPRD leki kilibu munene bato bana bokonzi bana bezo bazala kaka on dirait ba poste ministériel rozalaka bino on dirait PPRD ne bozwe belé pour primature bozo oui l'Assemblée nationale bozo Sénat bozo na ibité bozo nyonso peuple comment tout dans la partie du peuple ba député belé wana peuple mutaponi ba député nyonso ba na parlement na PPRD bena donc yo yebi ndenge nini bakotaki tengana tunika ya question na ba réponse na so yo yebi ndenge mususu expliquer biso parce que yo mto poser ba question c'est ça c'est-à-dire que na mandat autozui toke nango lisusu na deuxième ronde et pesa melibiso tozui ba gouverneur mais tozui ba gouverneur il y a 24 provinces te vous êtes belé non et belé on a maintenant on est dans partie du peuple te vous comprenez nous c'est la démocratie mais mot d'ordre c'est-à-dire que toza na ba élu et belé FCC non na lobby à PPRD tangana ya PPRD et baso tokoza à combien après to côté na FCC pour FCC za le kwa nzungu à ma famille FCC za le kwa nzungu à ma famille mais il faut canceller mais sur tali partout baza na lobby biso toza bango sur 14 sur 15 mais on no stetikali wana FCC na PPRD ezali FCC ezali regroupement PPRD da parti politique biso lokola biso moko toza na idéologie na biso to larguer batu na biso bazui parce que bazui coaching ya Emmanuel Ramazani Shadari bilan ya PPRD balobi Jili Mambula lobby bilan ya PPRD est positif est-ce que c'est solo population bana poto est-ce que bilan pene ya PPRD est positif torobo ya pété bokondi ma pété ba conscience amona moko na bino yebi to continuer na parti o etikali mukolo lobby merci bokovondre ke wana ezalaki de report na bino bakino balobi kasi tokomi na mwana na bino oyo bolingaka mingi na bandako po esekisaka bino pe epesaka bino leçon ezali nini bulu yeke ya ba professionnel oyo nazoloba toujours que mukolo tonga abotoli tonga na médaille et longue le professeur des élèves ngala bengaka ye el profa parce que yende ayebi masolo ndenge ezalaka motuna nini atuneli bino moko lelo bolanda pona mukolo lelo tozali toujours na commune ya Masina so botali bien na sima na ngai ezali terrain municipal ya Masina juste na diagonale wana ezali maison communale siko awa tovanya ndeko na biso tozali kotuna motuna oyo alphabet français eza na combien de chiffres to sa première réponse comment on a dit exaucé alphabet français eza na combien de chiffres alphabet français na chiffre na lettre alphabet français eza na combien de chiffres alphabet français na chiffre na lettre combien 26 lettres alphabet français eza na combien de chiffres chiffres mais lettres pas chiffres oh donc c'est singa chiffres baloba lettres ou bien chiffres ngala wane pesinga entonnement pesinga entonnement ya koloba peso nini entonnement nga entonnement na entonner parce que baloba les lettres yo comme ma chiffres wana commenter on peut expliquer c'est quoi yo moni alphabet français ça en combien de chiffres expliquez bien chaque chiffre ngala moni na yebi chiffre te mais na yebi lettres et là 26 lettres Todo tuna boye alphabet français eza na combien de chiffres 9
Alphabet français, ils ont combien de chiffres? Alphabet français, ils ont 36 chiffres. 36 chiffres. 36. Tozoto Naboya. Alphabet français, ils ont combien de chiffres? Ils ont 26 lettres. Alphabet français, ils ont combien de chiffres? 26 lettres. Alphabet français, ils ont combien de chiffres? 26 chiffres. 26. 26 chiffres. Alphabet, ils ont combien de chiffres? Ils ont 7. 7 chiffres. Combien de chiffres? 7 chiffres. Nalobi, alphabet français, ils ont combien de chiffres? Alphabet français, ils ont lettres, tout bas chiffres. Nalobi, alphabet français, ils ont combien de chiffres? Il y a 26. 26. Alphabet français, ils ont combien de chiffres? Il y a 6 faël. Bongo ba chiffres, ils ont combien? Il y a 6. Alphabet français, ils ont combien de chiffres? 21. 21 chiffres. Chiffre 6. 1 6 Bulu yeke obolukaka, bulu yeke obolingaka, elenginango yangoyo. Alors, tobo sana susute, hein? Alphabet français, ezalaka nango na ba chiffre te. Yango ne réponse à malam. Alphabet français, ezalaka na ba lettre. Ba lettre yango ezalaka 26. Tozana 20 consonnes na 6 voyelles. En tout cas, bobo sana susute, bokanga libela na libela. Fortune Mambolo, merci beaucoup. Neb Savino bien tant que c'est kakapé, bokanga mapanzi, bobo sana jamais stylo na papier. Pour na bon notaka ba question pe ba réponse oyo. Les professeurs des élèves attendent Sakabino qui toque Tokomina Suka. Il y a édition, il y a Moko Alelo Tsikanga Neb Sabino ka Kesobo Sepele Nango Pesa merci mingi. Na héritier Kanunga la benga kaye la canonisation yende asimbaki édition ya lelo kitoko bongo na sima caméra ezala ki bongonde ngala benga kaye double brassard Josar Sanduku Fumu ya banga moyo yende asimbaki kuna mupanzi ya caméra na montage azalaka ye moko me kalate bazoko mami balé Gauthier Kele balobil garçon frais balobi bakiselaka lisusu le maître de l'air maître yende azwaki soin ya komontele bino ba élément ya moko alelo metika ngai na pesaka merci et pas il y a les DG multidimensionnels tosuwa Paul yende azokumbela baleki na ndenge ya kitoko nga vraiment mingi ya kolobeza te maintenant lobaka awa na deuxième A misala toujours awa nde misala eza ngana bino tokutani mikolo ezali koya polobi bokozwa héritier kan Ma Mission TV, le miroir du monde.